Selon la vérité. Les jeunes qui ont bien encadrés. Na Mamassi obosa. Na Mamassi. Même moi c'est ndeko biso à quartier. Moi na chang Mamassi. Il y a un beau frère na biso Kofi Olomide. Bah s'attendait na ngote hein. Impression par rapport à ça. Non, impression déjà ça bien. Impression ça bien parce que na yoka na ba manze mona moko boa aboka ye na ndenge moko boy. C'est que mon affinité pesa laki. Selon la vérité. Na muto aye na matanga ba c'est que yaya kufi. Mama ya na kosuka wapi? Ya ba premier biso na ya. Na muto moko aye akufi banda l'air nini. Oh na ba 16 bo chela ngai na mort. Ba chela na mort. Bon, cercle za combien? Ba beleza combien? Bon, to kundie to panzi. Selon la vérité. Le coup toza na matanga qui para conflit et qui para leadership et qui para tena na zanan. Est-ce que ekoko coûter nini ce qui fabrica sa place fali azalaki apesi mbota? Mes condoléances. Le bessonebi qui tigre mutamayi lebele akoya apesi mbota. Nani oyo mususu nani mutulanga nani déplique. Très intelligent. Selon la vérité. Mais ce qui na matanga ba ko zonga na bo moto te, ba ko zonga na ba position normale te. Siko esika ni mokili ba ko zonga. Pour part matanga na mokili o tutike to kenelo la. Bon on va que bongisela ngo wapi. Je crois que c'est une comportement à condamner. Mais les gens de pas ça qui ont un jumbo tété hein. Selon la vérité. Jibe soka lobili kamene na télévision par exemple que moi na ngo bogangela moi na mutu kutu moi na mutu azalaka neto mona kebenga tata mususu. Je ne pense pas qu'à quoi adresser na wera. Mais automatiquement baby kaza ko betela ngo vina biso rambo. Mais sikoyo bano yo koto ya de la forêt. Samba tuna ba yeli mbala moko oyo bato yo lobi auto ko za réconcilier. Est-ce que tamba osala ndengona c'est ça la musique? Selon la vérité. On comprend de causa retard parce que Gladys wana ezosé bako finga mutu jamais pour na tata na bango. Osa d'accord na ngai? Très bien. Ndenge moko na bana oyo mona ka ba oya basi ya jibe bako finga jamais mutu pour na tata na bango. Mais yo sikoyo oza na malade mental faut que no mona yo ba psychologue ba psychiatre faut que no tala yo. Selon la vérité. Bato ba ko tenir rigueur et pas fabriquer ça salimpiaka na moi ba komola que ça ba kiti ya rouge o salimpiaka boy na boy. Mais non mon frère ma sœur il faut tous à la batu tous à la raimo ba ime otali mari mais ezaki na matanga wala na matanga ninge ba na cimetière ba zongi risu kuna les mêmes batana ba ko se départager ndenge ni po soki matanga mimi ya lakite fabriquer ça ninga ça la pleine ekutu ba musu ba ngaba za tili banda. Selon la vérité. Ah Jibem Piana Sultani papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco. Leader à mon foudé. Papa chéri. Oh pe toi. Yeah vraiment so moni bo funa sepela trop Jibem Piana. Sultani mbote be place au sepela non pas Jibem Piana. Jibé d'abord à ça l'écoute. Et le que ça na Jibé très sympa et puis il aide les gens. Selon la vérité. Je lui ai dit un mot. Est-ce président Jibem Piana? Bato nyoso bazolo bano makambo na pona likambo yo kuta na ngote bato baza habitué na makambo bazali ate yele bo ya viola ka c'est normal mais yo na lo kuta na ngote na bi que ça dérange mais ko bossa na te yo beta Bercy au beta Zénith au beta Olympia oza n'importe quel musicien te makambo no zo mona mukie mais mukolo moko tango ya poto bakozo yo na titre te que Jibem Piana Jabede Chitukate bakozo au niveau moko na ba Johnny Hallyday niveau na ba star toi ya makaso beta na ba salle précise na bango likamane ko lata yo résoudre en non on a séparé na Jibem Piana 120 000. Selon la vérité. Absence ya Jibé a remarqué na banganda na ba restaurant na ba boîte bana posa ya retour ya Jibem Piana na kati Europe batu bango ba osenga histoire toza média toza même na ba appel batu ba benga mige Jibé a rocha datité mige makambo BCBG machine ya musique et rocha datité na poto. On dirait que tout est ouvert, cœur ouvert pour un retour à BCBG à plus combien de temps en France. Vous avez proposé ça les lots pour la machine de musique BCBG. Selon la vérité. Le 26 c'est kokate kanga data elo sala ne otonda. Soldat mbala mo. Obi ke batunyo swala liloba moko. Na lobi na yo ke saluwa na o faire ache le 26 et koko makuto le 26 te bomona ka ba gangi déjà. Le monde ka nini no sa na stade de France. Des fois j'ai du chaos faire au betango chaos moko na si mokili moyoganga. Selon la vérité. Adam machine ya musique BCBG baza jamais une équipe ou finga ba musicien mususu là tozo féliciter ba tout baza rappeler na mokulu
puis to féliciter JB Mpiana yemo te bazalaki na machine makasi mosaka mais yaza kofinga te te niveau ya ofimo te nazoloba elingo machine ntango ozoloba BCBG c'est une ozoloba bien que machine ya bato propre yango na bazalaki na bato lokola mosaka très intelligent mafingaka bato intelligence na kofaire na koloba asalaka bamoba verbe to mpona bato basepela. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai moral. Oh, c'est boy papa na Marcia. Maman pasteur Sylvie Eboro Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Nathalie. Godard Montemona nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pana bana mboka yango wana congolais pona esika oyo kolela or ke ba congolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie musape na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza musika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, fidèle internaute. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, tant considération. Vous êtes à travers le monde,
à travers notre chaîne YouTube Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la rabino info dans temps réel. Oyo la rabino vérité dans temps réel. Oto benga pembe pembe rouge rouge. Et ça concept auto ça là pour le coûter comme dit trop dans la communauté congolaise. Tricage comme dit trop dans la politique, tricage comme dit trop dans la musique, dans le sport, dans le milieu de comédie, dans le milieu nyoso, tricage comme dit trop. Nous avons appelé ça une idéologie Oyo to ya nango Sola Vérité. To Sola Vérité. Ceux qui m'ont conduit ça la malam to la malam. Ceux qui ça la mabe to la mabe. Et ça musala Oyo to ça la pour servir petit peuple na ba congolais nyoso. O bazana kin na ba bali banda ya kin na ba o bazana Europe. Merci na confiance au Sala Bisso, tous en événements, même si vous hésitez à vous contacter Bisso pour une soirée, ba événement, ba concert, ba album, ba single na bino. Tous en la Poudre Cosa Nostra Motonatembe le 21 septembre dans la scène musicale. Tout comme dans la jour J. Ceux qui ont son billet, héritier à déterminé pour un concert. On a des réservations hôtel, une équipe, jour où on a passé journée mobimba. Libanda à la scène musicale et puis tout ce qu'on a quatre. Donc, yo peut son billet s'il vous plaît. Bon, son billet vous peut sa force dans la poudre de habiller comme aussi là s'il vous plaît. Bon, son dans mon rumba. Son colling a héritier son billet. Merci. Tous on a un père groupe Imper le 6 octobre dans les Républiques. Groupe Imper et ça groupe Oyo et Mbabanze Mouza na réalité. Et ça groupe Oyo et soutenir petit peuple. Et ça n'a pas si na petit peuple. Donc ba congolais biso tout yo ka banzimbo ki toko o basela biso na kati ya les républiques na kati ya Paris le 6 octobre bozo à place s'il vous plaît pour nous appeler sa force na groupe Imper aux habits. Tozana Diesel Gucci. Après ce rendez-vous le 1er novembre 2024 na Bataclan. Bandeko tout au botala biso so une ju plasté zo place oyato ka ba joyo avec Diesel Gucci artiste professionnel avant d'arriver à Brazzaville, mais as professionnel international, la bétarana kin, la bétarana miki, la bétarana Amérique, tout ça. Donc, tout le 1er novembre, à Bataclan avec Diesel Gucci. Bonjour à place. Maître Gims, le 14 décembre, à Paris, la Défense Arena. Ambassadeur Maître Gims, ambassadeur, il y a musique, il y a beaucoup de Maître Gims, star mondial, Maître Gims, Congolais, mon yolo. Après ce rendez-vous le 12 décembre na Paris la Défense Arena. Na sengi na bandiko no bazua plasté et puis na sengi na bandiko no ba kota concert à Maître Gims s'il vous plaît. So no kota concert ya ambassadeur té zoa place ya yo ka bilengi obiso yo ka s'il vous plaît. Boso ba billet pour na Maître Gims ambassadeur star mondial. Gaz Mawete le 14 septembre Kalaminga ate tous années à la Cigale na Paris. Bandeko no bazua place te bozo a place la billet Kalami to na se bino sold out Kalami ngiti bozo déjà place ba petite sœur ba tonton ba bono to kuta na biso wana to ka musique to ko gaz Mawete à celle rabiso s'il vous plaît bozo a place. Les padres Ferrego là le 26 avril zaginde tibaji mais le comme réalité Kalami ngi pété billetterie au fond. Le bi na makambe belé jour le 26 avril les padres Ferrego là comme histoire. Na bisarabino na dida sare na faire comme histoire ya musique congolaise atika ngona devoir soko beta kuna soko kina ba venture ko kopel ba congolais ba biso ka faire azakia faire comme histoire et puis azo kende comme histoire na Paris la Défense Arena le 26 avril soko zangi se ko za congolais s'il vous plaît place na yo déjà ton billetterie au fond. Merci tu sais bien tout ça na Gianni Pacha aza premier mission auto pas les padres à l'album Les larmes des lames. Les obi makala mingi te et album makala mingi te mais na terrain toi na lumière nzembo kitoko ça bien clippé wa sel biso to senga bandeko tout botala biso bo pesa chance bo yoka nzembo wana bo s'abonner la chaîne YouTube ne parce que ba projet minene zoya avec Gianni Pacha. Frère na biso Hervé Mouté a mis souka na rumba na ndeko na biso légende Loko Kanza maestro Loko Kanza ba mis souka na nzembo to senga bandeko tout batala biso bokende bo s'abonner na chaîne YouTube ya frère Hervé Mouté bo s'abonner kuna na s'il vous plaît bo yoka nzembo ba yembi nzambe et puis bo s'abonner parce que le projet mini les avec frère Hervé Mouté s'il vous plaît. Merci pour na mukula leo to suki a pour yo no pesi ce programme na ote on a concert en Europe na Amérique na kin
Voilà, projet album Barbecue, n'hésitez pas à contacter Bissot. C'est votre humble serviteur, Miguenyema, autrement dit, Papa Ngeli, église au milieu du village. Merci. Imbattable Chourambouma, bonjour. Bonjour, Miguenyema. PDG à la vérité, puis à fauteuil jaune. Bonne santé. Non, quand la là, je me porte toujours à merveille. Vraiment, nazo linga nzambe ya biso alingi biso mingi. Ndeka ya moko lobaka il nous aime d'un amour éternel. Voici pourquoi il nous conserve sa bonté. Bonté na ye azo renouveler ngolo kola bazel ya aigle tous les jours. Merci mingi. En tout cas, na repenser penser mingi na maman congolaise nyonso, maman congolais nyonso bazo landanga na monde entier, lobi rentrée ya bana. Lobi rentrée scolaire Miguenyema ba maman so landanga partout bozali. Na bi rentrée scolaire ezali ya bana. Na yebi ya misu ndenge ba souffrir bango moko ba nyokwami ko sombela bana bango biloko bango moko. Batata bazalaki ba irresponsable, batata bazalaki ba démissionnaire. Merci maman, ba maman obaboko li bakena bana bango moko tina suka. Oza maman o lobi nzamba ko sepelisa yo. Nzamba tika muta boko ma azala ye moko te saya kote la ye. Merci mingi tango bokonotika ba na école message na ngezali maman zola nanga ko bosa na ko sambela pona mwana te ko bosa na ko sambela pona bana te zwa bana no fuba kende école fuka misa bango na kata ndako ko benga no pasteur ta ko sambela pona yo di big prophète bondela cha maboko na mobali na yo bo cha banyo su maboko bo déclarer bo programmer bo benda rentrer oyo nyonso tu ya 2024 2025 ezala réussite totale nzamba okanga makamona ko liango pelikolo. Merci mingi na ba na ngai Carmel et Carmelia mes jumelles que j'aime tant. Bano nzamba pesanga bango trop belle, très intelligente Carmel et Carmelia. Chrissy Mboma dit Miss Univers, très intelligente. Il y a Melvin Mboma, c'est la Melvin Mboma Bois Noir, aîné de la famille, très intelligente, c'est l'aîné de la famille. Et puis Denisha, c'est là, c'est la plus belle, et puis très intelligente. Et puis Blessing, merci mingi na Linus Bonzembo en Allemagne, merci mingi na Moutouranga Denis Marcos, merci mingi na PDG Brice Tanguy Lulendo, cela veut dire bâti service au service de la nation congolaise. Merci Proms Immobilier Construction BTP Michel-Ange Mbala na Bordeaux Mbote Bele place aux Olandangai. Merci mingi na yo vraiment Michel-Ange Mbala na Bordeaux place aux Olandangai. Merci mingi na yo na bâti na groupe Proms Immobilier. Merci mingi na Mama Bag. Mama Bag, Mama na Dravel, Mama na Alegria, Mama na Blessing. Leader, Mams Mbotebe na place aux Olandangai. Florienga, Mama Balanciaga, Mama Gouti. Mami Kingwai Echele Oyo Yamara. Mbote mingi na yo place aux Olandangai. Mbote mingi na Diane Kese ya Dadi Pelenda Mbotebe na ye. Et puis Mbote mingi na bandeko nyonso balandaka ngai partout na monde entier. Obazolandanga partout. BBC Fungula na Louvière. Ida Okapi, Mbote Bene, place aux Olanda Biso, et puis Mbote Mingi na Congolais, nyo surtout aux Olandanga. Moi, je crois que, et puis, na pesi Mbote Mingi na, sportif, nyo so bazana monde entier, au Balandanga. Merci pour l'encouragement, merci de Obenganga partout, couper sa conseil, couper sa idée, merci bazana Canada, na Londres, na Allemagne, partout, sportif, il y a différentes disciplines, vie na biso amikolo, master, na jeune, Mbote na bino na linga bino mi. Imbattable de Chourambouma. Lobi Tokundaki, hier Tokundaki, Mimi Chikeva Milchek. Donc, question na me repose en paix. Histoire n'est sili, nasé à mon kilo. Après, manakimia, courage, namastalanga, Momo Stemai, Brandon Avanta, courage, la vie continue. Tout le monde qui okuna, mais bazo commandé ni yo lati bilamba bazo commandé, moi na vidéo bazo commandé. Wana musika sika tarateni. Musika sika mwana yolo, ya komu koma lokwa kindingo musika sika wana. Donc, en fait, Nengo Lobi na vraiment na encouragé famille à Mimi Chikeva, ko perdre ndeko les siens, na ebi ndenge sala rapasi. Ko bota mezaka facile. Mona ba sepelia, mwana ye, moi si tu es mobali, mais ko perdre mutu. Et surtout avant l'âge boye, na ebi douleur sala parce que biso to perdale ki na biso moi si ti le loto le la kaka. Donc na ebi passionnant ndenge zalaka. Et puis na pesi mbote mingi na maître Chikeva. Vraiment merci mingi na maître Chikeva ninga utaki Londres yaki awa vraiment to kutana kine na épinay kuna na veille na mortuaire eska totalaka et bien en tout cas to yambana ki il m'a beaucoup félicité vraiment grand maître Chikeva mbote belé à Londres na profiter na pesa muturangai mateto egoya
donc mbotebele na ye famille Chikeva nyonso tout tout monde est parisien tout presque bazalaki mais bautaki Londres bayaki bautaki Allemagne bayaki donc vraiment ezaki pena ya kosakana te donc elingolo ba impression ezalaki ke namoni ke bato balingaki Mimi Chikeva au-delà de tout o bato bakoka koloba au-delà de tout o bato bakoka kokanisa au-delà de tout o bato bazali komona mais mokili be baka nature yango moko et enseigner bino faut botala ka temps ya nature et la kisi bino kazaki mutu malamu même olingaki ete même bo discutaki même bo swanaki mais ala kisi bino ke lokola mutune koti na mabele boye kozonga bino nyoso bo pesa dernier hommage vraiment na CP na ba parisien na moni bena ke code wane zongi kitoko donc et la kisi pena ke donc tout confondu bana ba jeune ba pa maman ba donc vraiment merci na bosse mettre baina na Londres motebele place Hollande nga judoka biso makasi na Londres donc et ça la kinga plaisir ya trop comme on a bloqué ndengo wana et ça la nga comme on a que dans la vie tout peut arriver Mimi et là d'abord na sepeli tango elekini on a sepeli parce que bato belé bazaki na doute kako yate oui évidemment bato bazaki ba kako yate compte tenu to ko zonga na ba donner wana te to ko fungola susu ba boîte à Pandore te c'est déjà fait à combien déjà na Paris parce que ça qui est impossible à voir na Paris tant pas comme à Paris complication ezalaki mingi en fait pour na biso ezali ke ba kombo biso to portaka o bino obenga biso eza ba kombo ezaka na biso na ba documenté l'imbattable Chura Mboma c'est sûr que ça na France au beti komona et ko bimisa na YouTube mais comme on a mboka papa tu sais que ça yango wana te on comprend on eza ba kombo to zina mokili par rapport à ba honneur par rapport à ba réussite ya ba explore na sai na mokili na monde sport nde ba benga l'imbattable Chura Mboma donc c'est ce qui s'est passé tant musiko de ezozonga ndiko na biso okomi awa kombo na ezongine makambese belé azaki mutu azako tambola pa azaki na ba faute musu ba gafe yake ebimaki tout merci belé na bandeko na ye o ba s'impliquer ki makasi penda et puis fallait poupa vraiment je le rends vraiment nazo bois que les ba flair na niveau moko na ebité ya ndenge nini parce que to lo ba vérité migi au moni fali na loba ki phrase mona mona tambola kawa kozala victime ya succès et ko sala ka mutu soko za makasi te oko même kokufa. En fait, fallait pour passer le rôle à Jésus na minito. Donc Jésus-Christ malgré force naie, malgré pouvoir naie, momona Pierre wanga naie, Jida tekaye. Et ça kabongo. Et ça kabongo malgré force na muta koza la kana bato autour na yo, bako tekayo, bato muso et ça qui est normal. Mais ce qu'il a fait miki toza na France awa. Tikana kenene ngotunga likamba deyo parce que faut to élucider, to éclairer bandeko oyo batikali. Parce que ko soutenir les musiciens ça bien. Kozana wa musicien za bien. Ba yembo na banzembo za bien. Otiki famille na yo moko okangami na et pas musicien za bien. Mais mukolo yo kozala te. Qu'est-ce que ces messieurs là les musiciens akosala pas na yo? Akosala yo nini? Akosala na yo nini? C'est o efu mitu na kayango wana. Biso to vanda na poto. Tout le monde a dit Baba vient je le rends hommage place à Zolanda mabeleza la pété po nae vi wana kufa na kisasa na yebite ceux de la forêt s'impliquer ki ndengo to ke na bongo parce que to pesa banini bien okomona l'histoire za mon poto non ça qui tozolo ba ko soutenir ngala zo ke na soutien hein Yakim Puya la kia ADT ti lelo moi sina tika na nyongo ya Pierre Tombal afuta ye moko Yakim Puyi o ya maison mais ti lelo na zolo ba soki tembe bo benga obenga moi si on a voulu sabino ka futa ka nyongo na yemoko mais tala ce que ADT a fait pour maison mère nazolo bango na titre ya ko chola batuté mais na titre ya ko interpeller attaquer na avertisseur ba ndo futé pe quand même na ko futa ou pas est-ce que parce que ça la raso kufifu wa kunda ovi no mobimba ba ndo kunda kayo rabe mutu boti ba na famille le reste c'est frère c'est ça la bongo de quel droit na maison mère on a gagné vie on est musala we ra ko de quel droit si ko bino bozako linga falia kunda Mimi Chikeva obe asala bongo poza ko sala bana la futa ngama kamwana kotse ngote au quotidien bo nga biso ko to ebi na keno siko voilà merci tikana lo logique na ngai te ngana lobika par rapport à nyango na biso de quel droit ba Hollande nga ba mona ke parce que tango to tuna wana eza ndenge mo pe na makoba bato ba s'inverser ça qui pona bango ya kiti lelo makamwana ezali tozui petit na biso mo to kufa awa nani Thierry Versas na Saint-Denis la plaine na Thierry Versas yekutu komone Koffi Olomide batno suba yebi makufa wa kende ko tuna bandeko ba laki wana Barsène Mavinga ba masa renyo suba la ba wila ko tuna bango ko ke zéro implication mais pour na Mimi Chikeva c'est que fallait a fait yango na lobby pour une pour to ba ke sali suko loba ke fallait dans sa génération azo continuer toujours ko kima na ndembo na niveau moko elingolo bateke bandeko suba ko sala te comparaison il faut ta ba mitse nini oyo parfois Koffi Olomide azai nango na c'est Thierry
Thierry Versas. Thierry Versas. Bato Arsène Denis ba oyebisa yo. Amitié o nini bazaki nango aza Sandar Azadi te. Nalingi na fungola te Babilo Christophe Kazadi te. Parfois azaki Kylian. Nalingi na kende kuna te poso na keli kamwana. Bato bakoloba bite omoni olinga koloba mabe ya mutu boy te. Nazoke na onka na befe moko pona kolamusa bato atake na vertisseur. Attaquer na vertisseur c'est tout ça bongo que non attention tala makambo ezoya nazo pesa banini na pona koloba ke ekoko salama oyeba nini yoza mutu zoya na mokili il faut koyeba parce que ba droit tozo senga na bato lelo bato musu ndinga soutenir la mutu au moins na que mutu azo mériter quelque chose mais ba méritate yo koyebisa nga vie na nga Elliot Bondombe azolanda nga place azana Canada wana ce qu'il a fait na maison mère est-ce que le place azana yo état de santé na na état de santé na. Mais il a fait beaucoup dans la maison mère bazo landanga. Donc il paraît que tu dis Kimana Bonga Wera. Il paraît. Il paraît. Ceux qui de la problème Wera ga pasteur Wera. Il paraît Kimana Bonga. Il a le bolo le bina conditionnel il paraît. Mais ndenge na ebeli fi Elliot na ndenge na ebeli na maila ko. Te a oyokaka. Jour aux problème dans. Mais pour il a le bina yo que Yankee Puiti lelo tombe na ba futi to zo ko lobate pour na. So la bien ko futa. Abanda osala. Est-ce que Mimi Tike va ça? C'est la Mimi Tike va ça. La relation il bazaki non musicien. Oui rappelle la relation. Yo ba Yankee Pui. Na Mimi azaki maman présidente ya staff na ye. Na muto ADT. Mais Mimi ko zo comprendre ba phrase on a bien. Zongi na réalité pèse yo salaka. Jour yo kufa. Bango ba osala nyonso te. Te ba pesa ka. Ba pesa quand même. Mais oui rappelle pesa. A pesa ki neti. Ba pesa nyonso. Mais bongo mais eloko ba pesa ka makasi za ka cercueil na place wazo kunda mutu. Mais soki ba batika na nyongoti elo qu'est-ce qu'il a donné? Migi bato wazo landanga ba maele koleka. Bazo yo ko désorienter bango na makambo te bazo na makambo parce que lobby bato bandolela ekozala mabe mingi. Les gens ont beaucoup subi. Bato moni passe na makambo ba investir makasa koleka. Photo Joël Mbetenge le suye bisanga ye pas suka muta vient nga on je le salue en passant photo Joël Mbetenge olanda ba discours na été o no tangelo batu po mutune peralero pete o mona ngeke no mamna lo bana no tangelo ba kombo ya batu ye ba musicien moko mona makambo yali tozolo ba o elingi ko lo bana biso ke attention botala ka place ni boko s'investir botala ke sini boko pesa bolanda ka sentiment parce que monde ezana ba surprise c'est ça ce que moi je disais pour na matanga ndeko na biso mimi do je sali fali o ya sali na génération na ye. Bon, pour na lobité na mikolo na sina tangi ndamora de mutu e baby yo. Ceux qui na tangi na génération na bango zu fali faire héritier, bango yo sur les consoles la Coste, JDT, ba Sam Chintu, ozu ba Jordan Kousa bambo. Donc tout le monde là. Mais to cause la te ba ministre na biso ba kunda bibembe. To zelande ba ministre na biso ba komisa batu na niveau ba société par exemple. Et loro batu to cause les sengo ngona to zela bibembe te to le la batu ba kundi mutu par exemple. To zelande to rakie non c'est grâce à Weranson mutu o ya sala société mutu wana yemo pa lobby avec na TV. OK makabo de photos zela to zela te misa kunde bimbi. Mais siko batu wana attention. Musicien tanga zo ye pa na yo bango baza na tendance que azane eloko te faut pesa ye nyonso na vie. OK. Siko yango likam tozo komana yango wana. Lelo soko tali bien na bo moto komona ba vol étalage sili osana nga d'accord omona ba pousse ndenge ezalaki besoin ba pousse wana eza su ndenge ezalaki te. Ma poto ya kala ou ba vena biso ba alaki ba poussette. Pour la bana. Esili. Te esili te meza su na to ndenge ezalaki te. Eloko esila ka totalement te. Boko ko réadiquer yango ekiti muke ekiti ndenge ezalaki kala mo ba mona ba mise ba ye ba makambe belebele eza su bongo te parce que les gens de l'Europe ont compris. Sans nazo ben sans nazo j'étais ba fleur na Fally Poupa qui a fait le meilleur à son temps na lobité que yeka moko mutako sala mala musu pe bande koné musu ba faire ba héritier tout le monde ndenge ba monde ali ka monde ko asali ya ko zomo tout le ba non fallait ba tanga zaki na bomoy fallait ba ya na ye te o monte ko moke na ba débat musu ba si ba ye na ye ba kundi c'est fait iloko ya magrave là eza plus fort parce que ba biloko elekaki na ba aéroport tito ko na niveau ko enterrer musu ba benga ki mutape sambongo na ba bima alinga andi matin mais andimi yango au nom de l'amour yango to senga kala ba ndeko ba musicien ba batikali bota le loko oyo ndeko na bino Fally asali pour une permettre encore et ça la pe pona bino nyonso to boza teka muta soutenir ka bino mukola ko kufa ou bien ozana problème au vandi ko mota lokola prêtre wana mabe parce que batu bazo mona batu bazo tala facile pourquoi bazo linga Fally mingi au-delà de tout il reste toujours na schéma ko kendeka liboso na mbao arrivé à Koffi Olomide ça qui surprise pour na batu belé hein ba je m'excuse que l'artiste initial le genre de musique ambo qu'on a biso Koffi Olomide des quadra qui a roki a pe au Kabola Mawana famille à Chikeva là parisien en sommet surtout toi qui surfer lobby il y a au monde les Rambo avec Mamasi Sandar Azadi na moni venanga et Botou
Robin Ngele. Robin Ngele Botou. Alaki wana Tony Mukumbusu pe alaki wana les Mukumbusu du Congo de partout. Les gens Kofi Olomide azaki bien encadré. Na mama si obosa. Na mama si. Na moi si ndeko na biso à quartier. Moi na chango mama si. Ayi na beau frère na biso Kofi Olomide. Bah s'attendait na ngote hein. Impression par rapport à ça. Non, impression déjà ça bien. Impression ça bien parce que na yoka na ba manze mona moko boa abwaka ye na ndenge moko boye c'est que mon ba finité pe ezalaki hein na mimi tikeva to kokola et blo mo bongo c'est que quelque part azaki pire petite c'est voilà c'est non ba voilà ce que azaki pire on a ba banga pire petite na pire vie voilà donc na cadre wana c'est bien aye et ça li batino soubier ba sepeli ndenge ba mona ki Kofi Olomide na kati ya parce que au fait ce qui na comme na langage na yo Kofi pour ni fala ya parce que bazuki lokola zaki maman présidente ya fali nde batunyo suba sundola ki pena matanga ne pas fali sala nenga lingi lokola zaki maman présidente na ye azwa kasi azwa alors yé pas boy ko attribution wana nyosute azu yango tina suka sime lokola Kofi Olomide yaki na laki wana zaki wana na cathédrale wa Panthéon wana na mona ki na sepela ki trop na présence na ye to sepela parce que na tanga mawa aye c'est bien mais zaki ke tango kaka matanga na nesilité balobi na no dernier mot allez abimi déjà kei abima ki bongo do bato so alaka mona do matanga na nkutu sango asisi ko bata makambute yes abimi la kera déjà mais par rapport à état d'esprit artiste le choqué bato état d'esprit ya artiste mais quand you auto préciser ouais de on a biso ser na biso comment il na département mususu na orchestre mususu na musicien mais a décidé aya quand même ko tala dernier hommage à petite nae c'est qui est bon na mona écoute bazaki na petit na lingaka trop Christophe Kazadi na pesi mbote Christophe Kazadi na pesi mbote belo même Sandra Kazadi wala kasi na lobi c'est bien kitoko otulinga na biki bien mais on encourager on te pour un temps ça là ba éloge mais tout de suite mais tant on a zolo ba ki aye na matanga connaissance c'est même on a pesa 13 mais gina mbongo mais le gina mbongo on est mbongo de le gina mbongo de mbongo légende mais kasi na on a lobby hein imbattable na lobby mbongo obi yo migi yo tout solo on a maye les trop petit dans na yebi yo omoni yo oza makase le bata Félix c'est que na ba bord de là no makase yebi sanga ziko lobby nini toujours analyser par rapport que Churambo Malelo migeni mazara suna été migeni makoma na ya maître Zamba akoma na ya champion Batista migeni makoma na ya Robin Ngele Botou obeto kusiki nyamaso migeni makoma na ya pire petit ya camionnette mbola descendance c'est moi Bimba garde corps ya Vebilao akomi nani garde corps ya Vebilao camionnette mbola akomi garde corps ya Venaye balakani ya kala lakini yim t'encadrer na vie na sepela itu na matanga OK Toxic nyama solo ba mettre aux belé ba botamba ba drapeau na ebisio ba ozuba lourd olympique ya Lille ozuba ba Tramontina ozuba champion tabala Tramontina les compétiteurs ozuba en tout cas na esio basé lourd ya biso ya Pascal moko za sujet ya ko sakanate ye pas ça mystique lourd wana ko sakanate ba petit nango dilo mo si les guerriers donc bazaki belé donc elingo lo banini na mutu aleli na mutu apesi mbongo bokunda ce qui est bien c'est quoi après geste Guillaume kende wapi il répondre ngai to za fa so na mutu ayebi en fait faut ba pe wera so na ayeba michike va to zo makambo oya otuninga makambo non wera so na michike va kala Kofi Olomide tia se déplacer qui ayebi aki matanga na lobby eza bien na boite yo lingena cha mafuta ni e koki ya eza bien mais na lobby na tuni yo question na mutu aye na matanga ba ese ke yaya kufi mama ya na kosuka wapi ya ba premier libiso na mutu moko aye akufi banda l'air nini na ba 16 bo chela ngai na mort batie na mort bon cercle eza combien mabele eza combien bon to kundie to panzi je crois qu'on pèse mingi importance na mutu to avancer mingi kuna ko so baza pe quand même reconnaissant na nyoso de fin chiki va ça là la plupart non mais comment la légende à se déplacer qui wase quoi pas zaki na manini il y a mbaité hein ko mani ayaki na continue wase quoi ayaki na compte ko non ko pèse visibilité ayeko la kisabino salté a une église te mbala na cimetière na cimetière ndesika ba yeba dernier des mères ba benga ngo dernier des mères siko elingo lo banini waze ko la kisabino ke
na moto ayaka kosuka na balabala na moto akendaka na cimetière faut maintenant za moto akutika munda amoni place bakundi et puis tout là et puis yaye ko encourager mec na ye o ya lingaka mingi fali pupa mais ndenge ya kofi yo solo bango bi ya wase kwa ndo moni ke yo migi yo kan saninga na linga wase te mais au moins te que lobi ya kofi bo linga cha makfute be na bike ki est bien mais na bi to bi wase kwa yaki o te yaki wase kwa chikiva to ka libanga te to bali ezate bababi ve azali kuna ndako ta monika kofi na église bala moko alati balobi omoni mamona solo ba wana bien mais ngana yebisi yo ke eza kutu ya kokomona ke eza plus parce que Félix Oise kwa monstre aboka michike vate mamusu ba sola te mais a te déplacer na ndako na ye obi combien de messieurs congolais baza na poto bafandia obi baza combien même na kisasa wana place ba exposer ki kora mimi mutu nyoso zaki na kisasa na mission yo mone ba déplacer ba kende kuna il faut migi tant que tu info aux la télévision aux journalistes amune na minto aux parmi sur chaque fois parmi les 3 premiers au bazar lelo yo za na kata batwana okoza les premiers ou les deuxième troisième ko barabilo ka boete mutu tanga suko na ndako na ye aye ko soutenir ndeko leki na ye fali pour pa yambia bien en tout cas merci na ko tala mutu abwaka ete bete maye c'est ce que nous voulons mais to so la boy tala na oninga na kende bele to ngala ninga ko sa raisonnement mayele migi nyema batazola nanga na ndako memba professeur mona ke non c'est que monsieur azolo ba eza na nzela donc elingo ba mission na biso michike vasali saka bango te yo nanga toza d'accord yo bi combien de musiciens oyo ba lia ba zwa mbongo ya mimi combien de bateaux ya chapo po ba ya poto me bandeko ne musu batikala combien de bateaux ya futela bango bandaka ko vanda ko lia ba mission pena ba yena bateau ko banda na maison mère boye pena bo vanda ke pana ye ko lia tongo midi poko bolia ka futa elo bo sala ke loko moko te. Mais c'est ça trop. Mais bah exposer corps na kisasa personne à part Fali pas. Yo mbona gina pas biso total à part Fali na yaki wana. Na moi si na ketchup. Brigade Sarbati. Ah Brigade Sarbati yaki je le salue encore tana na bossa. Brigade yaki wana. Quand tu boubou yongela. Te wana ya za mission te. Mais ya za homme d'affaires ça homme milite. Homme d'affaires. Pour l'année pungi. Ya za proche à Fali c'est normal à zala wana. Après pour l'année pungi. Te mayaki pas approche et puis aibi mimi bien. Au moins bayaki te. Ba mission nyoso a Congo wana bayaki na bango te. To yesu na France awa. Pareil. Tout ça qui n'a salawa. À part Jordan Koussa, je les salue en passant. S'il n'est pas le bon, tu sais que comment. Na moi quand on Koussa on dit comme milo comme ko mon ambassade on a continent zo batazana ni kula ambassade Jordan Koussa. Tout ça qui na ni Namboshi, Bourman, Boussika Sika, Pichu Concorde, qui encore na mona qui Dolin, qui encore na de on a biso dessin 7. Ba qui date moko atikali. Ba so beti dessin 7. Moko pas formidable bazo bina danger ba c'est perception na matanga mimi wana yepe to na PC mote malgré ba tout so botel image mona DC7 ba kolo DC7 moko atikala ki ona mes garçons wana c'est perception d'une manière donc na moni menake ba mongo musique ezali yango ça zo lobela yango wana na sens wana nde il faut bazwa chance façon wana et osala bien migi ba to ba pesi ba vie na bango na makama musique migi yo mamso pesa elo côté mais ba to so ba lala kate pour na musicien wana na bete ko likama mama moko benga bi papa ngai na zona boliba na ngai kufa na mbai na ngapona makamba musicien soka musicien munena ye via bomina musala akende su musala te ba lobana liko yoka te mais lelo asala ka sute chuke lo moto tuna chuke lo moto fe beaucoup là tuna ye ba boto les cartes propre na na tanga musicien te tuna ye asala ka sous sécurité te tuna pona ni mazako sala sécurité ne mbongo ne bien tuna chuke ba boto les cartes propre na musicien ni nana ki pareil tala. Attention, tous ça n'a donné. Les autres ont besoin, tous à l'eau, vertisseur, l'eau, annonciateur. Tu es ça congolais, te, boélissi sous te. Tous ça n'a pas, tout ça la boé, tout ça la boé, tout ça la boé, mig. Tout qui est dans tes te. Avant le 31, tout le monde maestro Fabregas les 30. Na V Montreal. V Montreal il y a matanga ya Michikeva. Avec qui est na déplique na l'obeso potent. Ok, wana ezaka bato ba oyo boso na tanga. Bazali pe na matanga. Siko eloko na moni pas ces années. Obi ke ba ministre congolais na ebité bazana ils ont du mal ya ko se surpasser, ba yeba ko sala part ya fetité, matanga te et sika ba bazo lela te. Donc bango bitumbeza ka partout. En fait fallait pour bavanda ki kuna. Bango ba yeba koti. Fabregas à côté déplique le beso. Au fait, et na bino na habité sur Nambula ba koza yaza mufé na bango Nambula. Fallait faire na bango je connais Nambula. Si je me trompe pas. Na habité sur akoda menaïf Nambula koza mukona bango. Ba habité sur mitala vena bino avandi kuna par courtoisie, par respect. Ba ya basa. Bon na lo bana no bongo te o sala ni. O ya kuti bato. Na respect biso totanga na classe.
bato bazolanda nga na ndako nazolinga kosala yango sans parti pris bosala yango mpenza na bomoto moto akuti bato na moto aye na napesaka bato mbote ezala par rapport à acheter bato bazolanda nga na ndako batanga classe baotya ba commenter mais nga na voilà question eza par rapport à eza par rapport ya respect ya bomoto yo okokutanga oui na place non pesa mbote okokutanga na place oui omoni ngati mais nga na moni yo parce que nazo ya kovanda mingi nyema yo omoni yo mingi nyema faut changer mais tanga zo yo lobi na ngata ba okota wana fali déjà ça qui coule natangi comme musicien mo te menga natangeli yo parce que yo za na dimala kotanga c'est normal parce que omoni que ça sert à rien nga na deux siko nga na expliquer yo que Fabrica Zayaki l'obeso yaki na déplique que j'aime beaucoup ba qui les 30 ko ba ye ba komi na kati sika wana lokola toza na matanga ekipaka conflit ekipaka leadership te ekipaka te nana za nani est-ce que ekoko kute nini soki Fabrica ça place fali azalaki apesi mbota mes condoléances l'obeso nebiki tigre mutamayile bele akoya apesi mbota nani oyo mususu nani mutulanga nani déplique très intelligent elinga longola bango netini rien mais boye muta bombe na kwena mais boye matanga ya mutu moko là où j'ai dit encore les Congolais il faut te pousser makanisi musika yo kanisi lelo soki bayaki bapesi mbote fala linga boya kozwa mbote na bango non alinga boya nete so bo pesi ata ya bonjour te be bonsoir te salut et certa boleki na bino batu pe mona ke au-delà de tout na place à matanga nde batu ba bible lobi na biso na fetité na matanga nde batu bazonga ka bomoto batu bakanisa ke zonga sa mutura mayele mais soki na matanga batu bako kozonga na bomoto te bako kozonga na ba position normale te siko esika ni mokili ni bako nozonga pour part matanga na mokili o tutike to kenelola bon on va rebongisela ngo wapi je crois que c'est une comportement à condamner mais les gens de pas ça qui on a une beauté hein les gens dans mon gars grand pote Juna Janana hier équipe na à cause na les rames miki bazolanda yo mais bazaki au fait bazalaki de gauche à droite et puis on a vu l'église plus pure mon papa akoti na mopanzi na ekoto ye aya koti koto Juna Janana lokola bazalaki esika moko te eke moko abimaki liboso ba opesa na mbote ndele soki mese silaki par rapport à conseil aux autres pesa biso yango na zolo soki conseil papa naka ba che cercueil awa o ya vande o traverser yamba o koto pesa mbote na kate église catholique soki mese silaki ndeska to ngato mona bo moto na bango zaka atongo mona be fali atelemi aye mamso apesi vie na epe mbote elinga sala bien elinga longole pe lokote lo batana ni maître nani muturanga zamba na mie mobala mama Sylvie na Batista ya dakosho alobi me bino bokai kakwe betaki lobi tenga bikake ne betaki lobi na Paris kake ne betaki po fali bakutana kina nani wana maître zamba ya mie bakutana kina na bino osantaki tabi kake betaki wala po fali na kofi bakutana kina kata cathédrale fali atikali sura makambu ngabi maître ngana zake na yokina ngakakete bobiri wa goyoka ngana yokina ngelote donc pour dire que nazoro bana ok eza normal soki boye place batu bazali ngai ne na vandi boy nazala ba maître mikolo bazali même ba masala tuna bango so dokute so bakutinga na vandi bango bananga moti mais so na kuti bango lokali so saluta tolo bana te mbote ça sert à rien donc c'est là no beke esali malamu te soki nayebi ke Fabrigas à l'Andabiso makasi na pesi mbote place olanda ngai à la prochaine so bakutana occasion ba pesa na mbote omoni makama mbote leo to sana ba premier série na komo migi omoni makama mbote yango likola biso il faut to lo ba vérité lelo komona papa wemba kufi kofelo mida kendate Kester a kufi kofelo mida kendate c'est une mauvaise comportement o etikala ti lelo nani muturanga nani Feregola akutani na wera na kata avion ba pesa ni mbote te ozomona te que ça donne pas mais et donc comme ça soki bakutani kara ba musicien mususu de la congolais ba oyambana ba osepela mais bino mo bozo nazo kamwa sala nazo peso bato azola na ndako bosa la constat oyo okomona ba musicien congolais nyoso akutana ta na bano amiki abimi lelo o bazana ndenge mona ba fali na ba feri na ba héritier na ba fabrique okomona ba koyambana baluki bino bakanga ba photo ba yambana mais soki bakutani na ba vie na bango moko bena makamano baza di mal à kopesa na mbote mais ça c'est quel genre na éviter ça comportement ndeni esprit wenge musique mais ça m'a bé mais esprit wenge yango no moni kofi le mida za na raison que muta bebi sa musique onyo to mona boza esprit wenge là il a raison maintenant pour so ozolo bananga ndengo wana soko lobi nanga ndengo wana c'est que kofi le mida il a raison pour la permettre ko loba que non soki le loto bebi makamo so bebi za pona wenge bango ba ina makambo onyo surtout est-ce que ça bien de là je rejoins maintenant ta parole ozolo bananga ke bakuti ndeko na bango va ina kati peu importe pomme non ba ko pese mbote siko esprit wenge wana esprit malamu
non ça esprit malamu tenga na zana mona ko traiter te batona ndako ba traiter mona et ça normal et ça babinga ngo kozanga culture personnalité bo moto et ça te imbattable Churamboma lelo on habite surtout ba mission na biso crédibilité c'est comme si selon là eza sous pénalité alors et ça la bien te respecter baza batu oyo bazo défendre musique congolaise tombola drapeau ya mboka mboka na biso politiquement parlant tona ba Lumumba ba grand prêtre ba maestro Lumumba batika histoire ya politique ya mboka na biso tona ba rebelle le roi Désiré Kabila batika côté wana côté politique il faut to compter plupart ne baza miyibi ba wana banani na politique non miyibi za kala lelo te non ba benga ngo détournement na histoire ya politique ya mboka na biso tona ba tête au photo compter bato mayele bato basala histoire bato bazarab na souci ya Congo za la Congo bon lelo tona moi chance ministre de la justice pe alors l'accepte Constant Mutamba alors l'accepte so bolingo nini oza nango pona mboka na biso bazara mingi te côté balle tona ba chancel mbemba mais baza ya ko compter ba trésor pour il faut compter faut luka ba jouer ya ko compter côté musique to ratarati congolais biso la musique na forme mais musique yango lelo ba musicien na biso baza boycotté même na niveau ambassade musicien le roi Fabregas a eu date a répété pendant 1 an a foutu la publicité pour la concerner a soit visa mon côté imbattable a soit mon côté na biso en fait na habité le lot na bitu na tamutu mo yete en fait ata musicien mon côté na bandeli pas si nanga ngona Fabregas a bitu na ta musicien na ye moko atikalo ya docteur ata mutangongi ata chef d'orchestre écoute Massa Danga Francesco Tots. Bon, avec Tindéni. A créé. A créé quand on a et puis création à 3 répétitions avant concert. N'habite ministre le roi Fabregas à Sala Tube, le roi Ayamado, et bête en Afrique, et bête en monde. Mais à ça crédible était différent ambassade, on a pour appeler visa autour de l'honneur, il y a musique en beaucoup à la base. Mais crédibilité au ministère Moussou en Afrique. Sur la côte ambassade, il y a 20 personnes, donc carré, donc il y a ba foulou, il y a ba poubelle, il y a ba nyonso, des gens qui pété. Quel bongo. C'est congolais comment a crédibilité na kati ya mboka na ndenge nini ba. Migi pardon. Vraiment na nation sa version na yo bien. Donc au fait olingo lo bananga boy. Ndenge nini fali soka sengi ba visa bazo pesa ye, faire bazo pesa ba visa na ye. Ba iritier na to monter nga ina bato musu mais so ko bato musu tozo ko kaka problème wona bena ko ke de question nga par rapport à la question ya ba kombo amisi tenga si comme nazo ponga nazo comprendre par rapport parce que Fabregas par rapport ya niveau ya Fabregas quand même aza reconnu même dans la plateforme aza carré aza Fabregas a mis aza reconnu quand même Tourbo ya Fabregas na talent na ndenge so na talent on peut pas ignorer Fabregas na ambassade ba ko sala o basali wana ti déjà mais papa makambo ndenge za boy ezaka ba problème omoni makambo ambassade ba yokana bien so bango tout ba yokani bien omona makambo ebele ko sala décanter makambo na zolo na bi situation na zolo Catherine na auto longwa balobaki Catherine mutada ko favoriser Catherine mutada ko pesa batu musuba visa madame Catherine to sela ke ba pétition il faut longwa to benga na ye yazaki mutafali ye mais le Catherine a longwa le même système reste en place toujours ningi ba ko saka incapable de ba visa wana mais il y a des gens au bazo pesa bango ba visa moi je crois qu'il faut réfléchir sur ça combat ezalaki ekangi musique plus de 12 ans to bonomona ke combat ezaki pe na intérêt mboka mais le lot ba message azaka bloqué franchement on les a souvent combattre mais quand on a lobby combattre vous accusez nino le monde va pas lo baboy ba combattre a bloqué musique 12 ans ouais mais musique na biso tisi ko ezaka nonka ande si bloqué marqué ba combattre ba travailler bango moko mais bango moko ba misi entre bango bana pour sa progression ya moko na mon côté mais c'est bien je sais que ba combattre bazaki pour rien et une fois ça ba combattre ça ba combattre bravo na musala basala ki lelo l'ouverture là personne n'a même nzinza ya na poto bakuba comme une incapacité parce que au moins to dako et le bata na pesi ipo wa izambote be parce que nanga nouveau marié au moins ezaki bato ezaki abo kangi batu siko basale tuana et comme ouvert boyande boya sikoyo awa babengani mutute Manda chante Didier Lacoste nano musudu Jordan Kusa nano musudu ni Gibson Butukondolo o Junior Wendo point on notable comment on se mais baby Chadat nani musuna muturanga na Che Guevara Chadat nani susongo bato ko tia so makele lawa babomi culture bokangi musique basale nyoso bapekisi su mutute boya
baza incapable ya kozwa siko visa po baya on eza sous likamba combattant te on est comme likamba na bango moko règlement de compte entre bango qui est déjà eza eloko ya lelo te na pesi le conseil zani na pesi zani tika na fungo eloko moko na pesi bienvenue makanga mbote bele place ola nga pe du ciel monde à part place ola ndangai tangu banani balinga ba kenozwa visa fa balobeso baya na leki na biso ya chanter na kitoko ya biso ya nchango miyake te mususu wana mususu o azana mwa tiba zola na mwa mikolo Beckham tango baza kwa bakomi na ambassade madame azaka na va longwa makanga yaki makamone privé siko tanga koti ye madame wana tuni bango est-ce que bateau pena ona moni baza wana ce sont des musiciens wana bateau sino tangelo bakoma ina tanga bakoma batu musute makanga tala bi oui ce sont des artistes oyo autake pas de la forêt oyo autake pas nani ya Fabregas oyo autake pas boy oyo autake pas bango nyonso ne baza ba musicien bon imagine toi ezalaki bienvenue makanga mutazaki la pe mutazaki na kati wana te et que ezaki artiste moko o azaki na kata osandene alors bana baba ngulu tala makambo c'est ce qui se passe kuna ezana ngo likamu sute otuni kutu vraie question ezaka likamu entre bango baza na boyoka na bien baza na respect ya bien entre respect mutuel entre vous et ça la bien parce que tant ozo finga faire le temps faire okende sika moko akuti li dusu moko baza na besoin musicien moko lokola petit na ngai par exemple tout ça la boy na moni ko petit na nga zongi mikolo na oyo nani o aleki bango suna baje no suna bota mibenga na o aleki bango la beauté nani Mundibu Robino le plus beau de la République le plus beau de la République au moins nga toke na faire bon imagine toi tu peux faire exemple beaucoup min ambassade beaucoup ti faire là qu'on a derrière makamne batuni est-ce que toko pesa ye visa na bokese tango ya zakolo mabe ya faire na télévision c'est faire ko malamu na c'est pareil avec Fally avec tout le monde donc ça na makamoko kutu yo ko mitungisa na yote bango mo ba makamone zo le ka ba e kendaka bongo soki bango ba mi changer soki bango ba moni que tes comportements to ça les a bien je crois que ba porte belé ko fungwa ngana zo mona na yebite ndenge nini ba tabulei ba franco ba vieux nso bazalaki ko yokana par rapport à bateau ba mission surtout bateau qui na batiba makasi ti loto tika na ngolo ko ba lutumba lokola ba franco lokola ba seigneur lay mais bazaki likambuso que ça va se mettre autour d'une table na ça anecdote moko boye on a beta ngo chaque fois na télévision bazoka ministre moko ya culture ministre la culture ah ba sera Mobutu no menga ministre la culture na ozana promis na bateau muso ya culture te ba scripteur ba écrivain mais na ozaka na promis na ba musicien pour bango batanga te phrase on attend bimi luambo seigneur lay bango tout balata bilamba wa musulman mati monga liema et pas Mobutu ba se mettre autour comme un seul homme ba mati ba si to yawa siko ayamba bango batasuka oh ba ministre ba tombo kuna balati ba bubu eza ko de mitakala oh Mobutu pour la premier ministre oh bazala bezo ba solo na yo boko tsa bango ba kotisa ba seigneur lay abito ye awa kaka ministre wana fingi biso to tangate mutabenga ki makamla ni franco abengi d'abord seigneur yo lali kuna leye kasi ministre akoti sikalobi akozaka la problème to to tangate mbala moko basangani mais yebisanga nzamba bato bato talanga na télévision bato bazama ele koleka ngai est-ce que lelo to ko vandisa Kofi Wera Jibe Mpiana Fally Ferre et bango so tour d'une table ba vande sika moko même yo mo sana mais facha ko sala mot asala ngote ponani asali yon na wingits bap na wengi ape on va pesa mutu mbote koto liboko mama 2 jours te Jibe liboko ko koya na nini na ko koya na escalier bo sali susu réconciliation li pesa li mbote liboko cette fois-ci facha sala ngo wenye malgré wana mona batire zaka katandi bon kutoke na ngasu na terrain bien basele bango réconciliation yoka bana bango de ba ofinga ba leader wana batu basali réconciliation Jibe na Wera na bango nyoso en fait clan wenge bango de bakolo histoire bango de bakolo lipa mais bano bakoti kaka lelo ba yebi histoire na te ba yego finga na batu so ki ngana yo to est-ce to sepela kana ngo Jibe soka lobili kamwe na télévision par exemple que mwana ngo bogangela mwana mutu kutu mwana mutu azalaka neto mona kebenga tata mususu je ne pense pas kaza ko adresser na Wera mais automatiquement baby kaza ko betela ngo vina biso rambo mais sikoyo bano ekoto ya de la forêt samba tuna ba yelimba la moko oyo bato yo lobi auto la réconcilier est-ce que tamba osala ndengona c'est ça la musique tout kenda kutu kuna de bana wana bazana ba victime ngana benga ngo ba victime mige oyebi loko moko sepeli singa lelo na moni bana Wera son ba yena kisasa mama na feti ba kesala ba don mona bango ba kesala ba don na nchango côté na ngakuna partout bon bana wana babota ma lokola bana nyoso tu basaka lokola bana ozana bona ndako papa mama ozona nanga jeune ofinga ka batu pona mutu tel et sali yo ndenge nini soko zapela na sa moyo lokola muto nzamba tika pe a contrôlaka komona makamane wana lisu na biso bata musika o comprendre ko za retard parce que Gladys wana ezosé bako finga mutu jamais pona tata na bango
oza d'accord na ngai Très bien. ndenge moko na bana oyo emonaka oyo basi ya jibe bakofinga jai mutu mpona tata na bango mais yo sikoyo ozomona teke oza na malade mental fo bakeno mona yo bapsychiatre fo bakeno tala yo bamona mutu ke tia un problème mutu aza na bala na ye moko utu asalaka musique et puis nazongeli phrase mo papa wemba alobaki na ye te soki napesi peti na nga sine po atimbo te ebeli mpasi azolanda ngai tozalaki mpe na cimetière veo papa wemba alobi na ndako na ye bana ne bayokaka musique na ye te oka phrase mo aloba ya bongo dans ma maison ma musique mes enfants n'écoute pas ça na bia solo bana ne bayokaka te mayokisaka bana bato mosusu na ye te soki bato bakozocomprendre baphrase wana eya baphrase babenga ngo nga naza na nga kaka un avertisseur nazolobaka mpo bato bacomprendre comment la jeunesse peut évoluer. Très bien. Omoni pasi Maestro Fabregas courage. namoni abeti nini abeti eloko na mais azwi bato ndenge azalaki na bango yo oza sir mpe na matanga oyo ndenge elikai ya Mimi Chikeva oyo ndenge Mimi Chikeva lelo tokolo wa plus de 20 ans ou 25 ans 30 ans na poto boye même jour na makambo ya Fabro fallait ka pas partager bato atenir rigueur te bato bakotenir rigueur et pas Fabrice ça salimpiaka na moi bakomola que ça ba kiti ya rouge o salimpiaka boy na boy mais non mon frère ma sœur il faut tous à la bato tous à la raimo ba ime otali mari mais ezaki na matanga wala na matanga ndenge bato bali na cimetière bazongi lisu kuna les mêmes batana ba ko se départager ndenge ni po soki matanga mimi ya lakite Fabrice salinga sala plein na ekutu mamusu bato ngaba zatili banda et je l'encourage. Je le félicite Fabregas, vraiment tu as osé parce que Fabregas on a zaki mutu pourquoi kakuta ki mama bezaki sera ba combattant pour Yamado on a soki Fabregas a betela gango sal ni linga contenir Fabregas te Fabregas on a soki zalaki Yamado et que ba combattant terrain mo boulot ezala na mboko te sal ni linga ke boya mais Angola beta ba Atlantique buka ba porte ba Atlantique na la grande salle ya biso ya Angola kuna tozi la la pulga to comme dans la jour J moins ba jour le 21 septembre Héritier Watanabe na la scène musicale. Mutatemba libela 6000 places. Jour wana mutaku fati. Fabrice ça veut dire combien de places? 2000. Jour wana dans Paris ba parisien pour ça liona quoi. Nini? Apa jour wana ba parisien quoi. Des bon jour à concert tu matanga. Ils sont la culture peut-être quelque part. Matanga écoute concert n'écoute matanga. Makami ozo balula ndeko. Faut qu'après. Nani? Mutakufa qui avant concert. Akufa jour à concerter. Nani? On to singa na bata. Vraiment moi ma parisienne ba parisien. Je crois que nayebi force héritier. J'ai un visa. Et puis héritier auto passé moment moko ya makasi ya maladie auto za opération moko ba mususu akokoza la kundinga za wana te. Il faut na opesa force place azali. Nzamba bate. Tant ba opéra qui est musika sika yeba ki esa ko fete ko tala place azala na côté na ye wana mena ba ite. Lokwa ba auto sala opération fois za tana report tika muta wataki no vana. Donc tant wana ya ko fala bato yeba ki te ka uti na grande opération ya makasi. Ba oyo opération za ka avance pero ya sumigi 18 papier yango benga na bana na mwasi ya ko signer. Soki raté yo muto signer na bana bandimi. Soki pe zwami nde ya auto leka nango. C'est déjà fort. Yango moni zwa ki moi ta mort wana. Je crois que héritier faut à sala à contenter que Esther Azakoloba. Un peuple mi doit compter sur son propre force. À compter na force na ye moko en tant qu'héritier Watanabe. Atika ko luka bato belé de gauche à droite vie tout po asal atali mangaba vie wana moni ba résultat nango. Je crois que fatele maloko la bougie na ma ya moto na ye moko. Et ça la bien. Mais na moni pas en bon terme na fali il parce que dernièrement na avion non. Bango ba ina fali je crois. Na habité. On dit bazaki na avion mo ba ils ont parlé trop bazana bango bien en bon terme. OK na bango bien. On a habité. Merci na bande ko tout bona de biso en select pour moi merci na le vénérable et grand maître. Choisi matata nazo zela mbonga combat. Choisi olobaki bien que ozana 1 million ozo chapo na ngana bakole. Nazo mozela sikoyo. Naza au moins donner na diminuer vraiment talana. Et 130 elongo na komi na 120 tazo kitaka boy. Tina okoma na 80 pamba. Le vénérable et grand maître te pesi. Et puis bato basiliki yo lobi ozwa 100 000 ndenge ba mettre ba fâché. Miki wana ke loba ozwa 100 000 na ndenge. Boli vraiment ça la ngam na manager ngam na passer message. Miki s'est encouragé. Au pesi 100 000 azo mona 100 000 ya muke. Et puis ba bomanga to zimbongo te. Ne te tosi na noté après si ta lobby boy. Ba mettre ba kanila ngana mbongo. Babi lobby na matanga na su babi miki a encouragé. Ake zo mbongo ba mettre place au discuter 100 000 za muke. Ngam mais choisir le baga au pesa ngo 5 donc ce que 1 million. Après si d'abord katikati ngana zui. Papa en tout cas na l'autre yo zéro au monde au pesa. Ya mystique. Tu choisi c'est possible. Ngara va mettre batika l'autre na to zimbongo te. Pour la ninde ba d'autres quand nga déjà na 100 000. Voilà, le vénérable grand maître
les tout-puissants choisi Matata. Merci pour tout, Kouloutou. Chancel Mbemba de midi. Il y a Papi Matalata, la Matos, Miroir d'Angola, d'accord, ta patron. Merci Kouloutou pour la Fox, pour le soutien. Merci Nayo, merci na Sultani Poison Kassereka Kouloutou Baliki. Merci Nayo, merci il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo. Il a dit, il a fait. Merci pour tout. David Mangaya, il y a Fanitis. Merci Kouloutou, merci na Jean-Claude Mabanzo, il a dit... Il a fait un bon contre Mbongo. Il y a des Banque mondiale Mbongo. Jean-Claude Mabanzo. Tu peux s'imboter na Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, partenaire officiel. Il y a Zolia famille fort Jimmy Wana. Tu peux s'imboter na Venangai Ventumba, patron na Kati Vex. Tu peux s'imboter na Elbito coiffure na Cédeni. Pessimoti na Guy Baina, colonisateur de la SAP, monté même à Sylvie Baina en Italie. Pessimoti na Fabrice Massamba, Red de Mouta English Fada. Mes condoléances na Maman Philbertine Samba, moi aussi à Docteur Samba, à Autobungi sa petite tiernae, na Kin, courage Maman Philbertine Samba, Arnaud Bach Moutunanga, Venanga Fabrice Monde Léa Molex. Pessimoti na Terry Lubadika, les cavaliers solitaires na les États-Unis. Pessimoti à trop. Wabilamba, Grand Calais Mboka, Junior il a la plafond, Tefouate, chef d'entreprise. Joyeux anniversaire na Benot Panzu, joyeux anniversaire. Et puis, Jojo Mingo na Limoges, tu peux si monter na Kofi Panda, puis Lelo, et puis Papi Koba, l'homme du moment, tu peux si monter Nadine Nzei na Paris. Tu peux si monter Kotumbo, Botali Bisso. Merci pour la confiance, la considération, Botala Bisso. Vous avez vite fait de causer l'actualité dans la toile avec l'imbattable Choramboma. Vous avez activité, soirée, barbecue, concert, événement, album, single. N'hésitez pas à contacter sur la vérité pour tout faire la promotion comme il faut. Vous avez dispo pour Nabino. Napesi, Masaranga voyant Kumombote, Napesi, Maître Zamba Mbote, champion, Baptiste Mbote, Maître Toxique Nyama Solo, Maître Drapeau aussi, courage, mes condoléances au père d'Endekona, moi aussi, Maître Drapeau, toi de cœur Nayo. Et puis Botamba, tu peux essayer de base garde non, tu peux essayer de Noro Tumboti, tu peux essayer de Kouloutou Nangai, Bozaï Belé, remixé Batou. Ouais, en tout cas, na pesi d'abord mes condoléances na drapeau blanc, drapeau ya pembe. Spartakis, c'est vraiment au bungi saki ya nayo. Nazaki na boulot, vraiment, nazaki ta en commenté, na sali trop, vraiment, dans ces derniers temps. Mais na rôle kato kuta na parlé na ya comme na yo na mère na bana drapeau blanc, les seuls qui nous restent, parce que les seuls judoka oyo, atika na zana plein makasi na mboko espoir à lobby ya judo, oyo lobby za drapeau blanc wana, Seda Yoka, le capitaine, basé belé wana donc mbote na bango belé place azolanda ngai. Seda Yoka. Mbote belé na ye, et puis mbote belé d'abord na bana nanga toujours comme d'habitude, Carmel et Carmelia. Sylvie Mboma, Melvin Mboma, de la famille, et puis Denicia, la plus belle et puis blessing. Merci Mingi na Apo Girbo na Lyon. Hein. Moi, c'est moi qui toque à Lyon. Apo Girbo, Mbote Bele, place à Zolandangai. Et puis, Ndekonangai, Bernard Lipasso, na Lyon, Mbote Bele, place à Zolandangai. Mokonzalion, Bernard Lipasso, Nzuzi Basende, na Londres. Et puis, Florette Abissa. Florette Abissa, on a moi, c'est Ville Pambani, Mbote Bele, place à Zolandangai. Et puis, là, il y a tout ce qu'il y a. Na régie, toi, Aristote, Lelo. Première photo, il s'habille sur plusieurs Aristote. Oh, tu me mets la gravité d'émission. Ah, Jubin Piana. Sultani, papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Leader à mon foudé. Papa chéri. Oh, pe toi. Yeah, vraiment, ce romoni est bouffona, c'est trop. Jubin Piana. Sultani, mbote be place au Nino, c'est non, pas Jubin Piana. Jubé d'abord, à ça, l'écoute. Et là, que ça, a Jubé très sympa. Et puis, il aide les gens. Naza na souvenir à Malam, autant Maître Magouchi. Maître Magouchi, champion du content à Koufa Kia. En tout cas, Jibem Piana s'implique d'une manière. Il y a des sportifs, Maître Bas Badi Banga témoin, Maître Nyonso, Yebi implication na Jibem Piana matanga Maître Bas. En tout cas, na pesi Jibem Piana place à Hollande, c'est un homme. A utozo après moko awa lisusu, o utako leka makama mwana nsuka. Vraiment,
bato babanda kokoyebisa souverain oza danger ke nango kaka bongo souverain oza mystique souverain bawika nde bazalaka koza eloko te bakemaka ebele. Mais j'avais eu le téléphone à Bengi Souverain. Je lui ai dit un mot. Est-ce président Chibem Piana? Bato nyosu bazolo bano makambo wana pona likambo yo kuta na ngote bato baza habitué na makambo bazali ate yele boya viola ka c'est normal mais yo na lokuta na ngote na bi que ça dérange mais kobo sanate yo beta Bercy au beta Zénith au beta Olympia oza n'importe quel musicien te makambo no zo mona mukie mais mukolo moko tango ya poto bakozwa yo na titre te que Chibem Piana jabede chitukate bakozwa au niveau moko na ba Johnny Hallyday niveau na ba star toi ya makaso beta na ba salle président na bango likamane ko lata yo résoudre ango non on a separa na Chibem Piana 120 000 et 110 000 ba pesa petit wana matchesi nie musicien nini on ko ndima sali kamane wana ni abimisa 110 000 pesa mutu mona ntuka somba lupangu azana mbongo ne pas oluka ya poto ya kotambola qui est bien na sepeli na colonel Mimi Mikos mbotebele parce que ba komba gérera qui affaire wana c'est ça un musicien c'est ça un artiste asa l'écoute pas koyoka alandi ki souverain te alandi ki Chibem Piana te mayoki tozo résultat te mais ba misu to tanga komote bango ba koyoka te bango po ba yoka fois kuta na conséquence Chibem Piana mo na linga mingi puis akabaka il aide les gens obi na betelo anecdote moko Chibem Piana zaka siluta zaka mystique omoni bokula ko na to tuke lomboto azaka ndeni omona so kaka jibaye babengi ete akezele na Concorde akofana na banda 11h ti 16h là jiba kobima avandika soka mukula bibwe bokula kabimi mukula nene suyo belero président parler mobulu 4 feuilles 2000 euros ma tu que solanda ngai tunaye papa mise pour sala ngo da passe na bité on a jibé au tchelinga na sur le temps ni vraiment tikala ndenge na souverain na milieu parisien na communauté congolaise na milieu na biso na milieu poto absence ya jibé za remarqué na banganda na ba restaurant na ba boîte bana posa ya retour ya Chibem Piana na kati ya Europe batu bango ba osenga iso toza média toza même na ba appel batu ba obenga mige jibé rocha datité mige makambo BCBG machine ya musique et rocha datité na poto on dirait batu tout baza ouvert cœur ouvert pour na retour ya BCBG après combien de temps ba beta na France ozo proposer salle nini lelo pour na machine ya musique BCBG tourne na plusieurs salles au lelo za ba René comme ba nini komi na Paris pour na yo ozo calculer ozo mesurer JB na salle ni Chibem Piana asa beti déjà Olympia a beti Bercy a beti Zénith vraiment ba salle les belé même oyo place oyo fali auto beta na moni faire pas chez date kuna na moni salle on est bien le 26 avril Paris la Défense Arena faire na ebisio le 26 et kokate kanga date elo salle on est otonda soldat mbala moko obi ke batunyo swala liloba moko na lobi na yo ke salle wana oyo faire atie le 26 et kokoma kutu le 26 te bomona ka bagangi déjà le moni kana nino asaye na stade de France deux fois j'ai du chaos faire obeta ngo chaos moko na si mokili moyoganga nazo loba ndira obeta 2 jours au mona ka makambe salama parce que c'est ça mais Chibem Piana to luke pe na ba salle wana au fait Chibem Piana za machine mais ngai lo mona osenga na président lokola yoka ka Chibem Piana mukola kozonga na salle ao ya munene lokola ba Bercy lokola ba URN wana Paris la Défense ayela biso Shaingenge wa masina Shaingenge azone pour ani longo orchestre te azongisa ina orchestre c'est lote na yibi motema Chibem Piana soko azoka biso azongisa Shaingenge azongisa nani qui encore Gino Caporejo te on est impossible Gino azoka biso pona JB wana yo mto zoloba musique eza na makambo musique eza business eza na ba surprise ebele Gino Caporejo akosonga bese c'est pas un problème nani susu oyo azaka na Grisela nani Nono Fuji te wana c'est bon Nono Fuji bon wana c'est bon pour ani te Gino ndaza muto agumba makate te bon par rapport au père sortie médiatique à Gino et ça il le kota tata le baga JB za la tata zaneka tata yo kasi Gino ata lobi ninga do baga wana na ninga mingi petit nanga akokoka na JB c'est son père toujours Gino Caporejo c'est son père donc batona misatu et pas ça les profils ba tamula et voilà soki akoyoka biso surtout Shaingenge Chibem Piana zong sa motema sima mais pourquoi Gino Caporejo il y en a où tu non mais idée parce que Nathalie Osatiri orchestre ndenge zali apport fait ça na ina lo ba mingi te parce que
osatire orchestre ndenge ezali eza bien mais ça demande encore le vent nouveau faut bato oyo basala histoire na bien basangana bazala mpo na nzembo azali okongolo c'est pour ça ata mpo na azali okongolo te chai voix na ye eza voix ya BCBG Gino Caporage voix na eza ya BCBG même bavoix mosusu eza wana so okende yango esika mosusu ebebaka toza na bagrand chanteur olongoli nde bamosusu na wenge oketie na quartier lata akoki te tala Suzuki omoni Suzuki te grand chanteur ya quartier la te mokola kende BCBG omoni nde eyindaki te akibe o Emelia mobali nanga yo mobali ba so Emelia mobali nonde eza na bavoix mosusu ezaka so okela ko kote oyo ndeti Shikito voix na ezali ka malamu na ya fere ya quartier la te esimbi te ekozwa te eza bavoix moko eza na BCBG nde couleur na ye ezali mai ne ezali okomprendre mpo na BCBG sale neti UR na wana aza na droit obeta yango même hippodrome wana bazoloba aza na droit obeta mais est-ce que okosenga mokulu atala biso atala ape fauteuil jaune ye fanatique na Roger Emel asa okatele parti otinde Roger Emel wana lito ya mokonzi l'oreille du chef ya Chibempiana et puis na maître Tramompé ye pe sur Tramontina na base badi banga bango wana baona bela batika na souve donc lingolo ba na mutura ngai makumba kumba bango maître makumba bango l'idée la cave mo bala ya maniclete maître makumba des fois donc elingolo bake aya na bato wana ndengolo bato azoluka JB c'est bien ngana koloba contraire ndengeni po bato bazoluba ezangai te yozo kuta na bato tongo midi po kazo no bazo senga JB est-ce kazoyoka te azoyoka ya lobaka azozela producteur bon ce qui producteur amonana ya BCBG machine wana mabakisa bato ne passe à 3 heures du temps éviter koza somo pour abeta kala JB wana BCBG grand chanteur machine ya musique wana ba parisien bazola biso pe nani Bogis aya koyemba ta doléance obligé il y a des invités spéciaux. Bogis faut des invités spéciaux. Ah ouais, mbaga doléance. Et puis il y a bon on est bien là nous Bogis on a nga moté bela ndam. Pardon ya bozongo yemba doléance, ça beto ka doléance. Ah bon voilà bien te. Mais kasi aya ko mbela sote yo ikake. Wana apesi mbote na mosina bana. Aya wemba doléance. Pardon, invité spécial Bogis bon paiement. Vraiment ba producteur bon na biso s'il vous plaît. Amadou Diaby aux envie. Ba monsieur congolais ba poser là ba producteur ba sénégalais état qui Amadou. Zakari loko te Amadou wana tika na bana wenge batombola ki ekaka lukana ta choisir ça lango ba modou te choisir producteur te mais c'est pour na comme producteur ça demande l'argent producteur elingo bani mutafuti ba facture yo ka ça producteur elingo bani mutafuti ba facture ba sengi awa na studio pesi ba sengi apona bozo futi wa mbongo c'est ça un producteur ça lo pesi mbongo na yo c'est tout c'est ça un producteur c'est lui qui a payé des factures mando tomoli vite bongo za mbongo papa ça eloko te moku tu joa na ta choisir matata ko mwana te donc moi je crois que il faut oyepa na lobby doléance parce que yena admission nzemba nzambete nani Bogis na banda bongwana ti lelo aimbelega fachi aimbelega fachi omini yo mto lukaka na bakicho ba premier bima mais oyebisika aimbelega fachi ye mto na nzambe otolo ba yo yaona biko lokola nana ye lokola nana bongwani be pozo yembe ya no fachi to mukoloji ba ko beta awa azanga sa Bogis te ay ko mbata doléance et ça biso bien poto luka peto ka doléance tout kaluji ya za na nomba non ya zonga déjà kaluji za déjà kaluji za somo imagine toi si au même bateau tout na tali sold out Chibempiana bateau tout na tali 40 000 places et aux somo sold out abenga ni mutu te akeluka mutu mo États-Unis na kelo yemo ko kabina da yemo ka de ya numéro 1 na Congo yemo ka lobaka c'est bona lero ayolo bela bana mi kia pampa mawana sia bango ba legi ngala mukulu machine ya musique danger a continue avec ça sur ba plan a continue à YouTube sur ba plan et nous lango abenga ba collaborateur ay bozo bilo bolingi je paye toke papa photo sili toke mais musique na zuri na poto te non mais jibena ba wera fo abeta na poto quand on parle de poto séparés tika tolo makamto zolo ba miki zo tuna ba question mais toi analyse to poser la bisoti oui tino jibena betité c'est non nous les ongité ouais machine musique confie le na betité les ramo légende nous les ongi bien te attention ezana omoni yo tuninga question bien ezana batu mususu batu bazozela bango ba ko beta na poto ezana batu mususu bango ba ko beta na poto eza différent c'est ça et puis ezana batu mususu oyo poto ezozela nango bango tata sene makelele ndenge nyonso tu ba grimace poto ezozela nango yete poto ezozela bato ba lukaka oh bango bazana besoin na bango c'est ça mais BCBG machine ya musique Bill Adam Chibempiana papa moko malamu de longa la koma junior pena jeune frère nanga mais en même temps namoni babatisi ezaye ouais auto zo baptême donc junior piana yo za la première partie marqué baptême hein au la première partie Bill Adam machine ya musique BCBG
baza jamais une équipe où efingaka ba musicien mosusu. Là tozo féliciter ba tout bazara pemé na mokulu et puis to féliciter JB Mpiana imo. Te bazaki na machine makasi Mosaka. Mais yaza ko finga te. To niveau ya ofi. Te nazolo ma machine tango zolo ba BCBG c'est une autour bien que machine ya bata propre. Yango na bazaki na batu lokola Mosaka. Très intelligent ma finga batu intelligence na ko faire na roloba asala ba moba verbe de pona ba sepela. C'est fi bata bongonde. Parce que là ils ont ça la clique pour non ko déchirer batu, ko chiffonner batu, ko sala non vraiment côté on a JB Mpiana ba parisien ba bisinga na ipsayo. Vous avez toujours dans mon thème parce que vous avez exemple, il y a papa, vous avez exemple, il y a leader, vous avez exemple, il y a grand crâne. JB Mpiana. Deuxième photo, s'il vous plaît. Aristote Mbonda. Deuxième photo. Oh, Didier Lacoste, Maïpangi, Maïfoudre. Didier Lacoste, voix. Enfant, tongo. Didier Lacoste, yekuta lobananga to ali pasa. Nga tunaka yo lobaka kokana nga ndeli. Lobaka nde yo bato lobaka ya lobaka nga bato balobaka nga na kokana nga biti kokana nga tenga leki nga na 130 kg la bludé tika ba bêtise. Donc Didier Lacoste. Nino Sepela non pas Didier Lacoste. Non, c'était un mec bien. Didier vraiment comme kuta loba mingi taibo solo là. Vraiment Didier Lacoste, courage à toi, ça garçon à se battre makasi. Très très fort ya kosakarate na vie na yepo comme le nga zalia. Didier Lacoste na podium à maison mère na moni kuta jani abimisi likambango. Nya abimela bango na podium. Moni sika ba somo. Te kasi nya wango ndazwaka ye. Yende akangande ye na munda na kingo. Yimuto ekanga na kingo ndeye Lacoste. Oui. Nyao abima gajana boyaki ne koloba. Menga na yebisi bino ke muto nyao wana bimaki bango tu na posto elata ye na kingo. Ye Lacoste. Ah musique. Ti lelo Lacoste kana problème wana ya nyao wana nenga lekai ya tala na muziki nyao abimi pela na podium mais c'est nyao nyao wana ko abima na podium Lacoste nde ikangande Lacoste na kingo. Joba boki batindela kai. Papa kuna yalaki somo fere awa yawa o yawa do bitumba ya bakisa. Je donne émission danger. C'est le scrum pour Bill Clinton. Et tout on laisse les tumba musique na banganga. Ah non, donc c'est un homme bien, c'est un frère, c'est un ami de longue date. Au fait, Lacoste maso to ebana na epo ya zakoya pe kingasani pa na biso. Ya zakoya do à partir kingasani azamuta zakoya ya na yena kingasani à l'époque biso to na kingasani masa moko Georges Kitenge que je salue en passant Jojo, toi que Jojo Kitenge ndé alaki masa na ye na ba internat. Parce que soka ye a masa Georges ayi bali na orchestre na bango trompette et leison. Ndé azakoya ko tala bango to ebana kana ye to se kala ti ba Luanda partout pardon. C'est un ami de longue date quoi, Didier Lacoste mbote belé mais alinginde banganga trop. Lacoste na ebisio album nyosu fo mona na nzela bandondo camion fait dinda donc bata bandondo ba matata. Lelo jende ni pour na carrière na zo ebisi ni carrière na ne nenge baninga zo kindo bazana génération moko. On dirait yo commentaire ni ozana moko. Commentaire eza Lacoste azana ba tibi koleka batebele. Ba tibi o etikala o benga loko ba maya. Parce que soka telemi na scène lelo Lacoste abetika inspiration na tikeli yo mokili ke sakana mutuni oswa koyembango eza pasi unje mulimo ayimba ba yimbango na mabiala nalanda yo na motema bilo mo azana bati bebele banze mono babonyoma ezali azana bati ne médicament donc azana pena jeune azana bati donc azana bati ne na ba azobimisa lelo na azobimisa c'est jeune azana ligne mais musique ezaba kwa kebele niveau fallait na faire bazo ke na makambu donc bango fu babunda su mingi bitumbeza makasi. Musique na bula sport ko analyser en dessiner. Na bula sport so na lobi na sport batebele ba ko za dessiner ndako parce que na sport ezali kama mérite, ezali kama ya compétition. Qui a la compétition qui ne l'est pas. OK. Donc le ba sport sportif ba yeba kaya partir d'abord biso zakana nous oza maître. Maître après rêve ya maître nyo surtout ezaka sélection équipe nationale. Ba sélectionner na mboka na bino pose la mais pour équipe nationale eza ba meilleur de bazala wana ba zubino boke ko bunda po na mboka na bino à part wana sportif wa ba ba mérite omoni ndenge Joe aza champion Ukraine o aza na Ukraine aza champion wana aza na ba titre presque tout même Tyson vous pouvez parler de tout mais aza na ba Tyson aza na ba titre Teddy Riner on peut parler de tout de judo mais il reste numéro 1 mondial. C'est ça, mais la musique, est-ce que ça bon côté? La musique, on a monté à ceinture bleue.
ninga ko chabino makele bino ba sentir noir au mona mutu so salaka vocal mazo finga fere vocal la pamba mazo finga fali vocal la pamba mazo finga jiba finga wera mazo finga kofi mais vocal donc on n'est pas na bango eza lokola sauter ça na manga molingi mais na sport to na badro biso ngana na chance moi na sport na bibane deux équipes nationales ya Kisasa na Angola ce qui n'est pas donné à tout le monde tous en affaire il y a maître John na maître Jean-Paul Ngambe yo était qui sportif yo zo analyser on est baza ba grand maître il y a communauté congolaise même il y a Afrique to loba parce que ba bena bilomé mobile lo quoi ouais oyo ba bundi ba kombe belé ba protéger ba konzi ba sali pe honneur ya mboka na biso affaire wana ozo comprendre nini na kati wana non en fait miginye mapesanga matana sur likambo parce que eza likambo yo ezo sala rage na toile awa na zui coup de fil ya ba mettre presque nyonso na pesi puma noir bulufa wa biso matete puma petit puma mbote be place azolanda ngai ba mettre presque belé même bambo ebola benga ki ngai bazalaki na mettre Zulu Lokose mettre grand maître Ziko le grand gozio la benga ki ngai en tout cas na tanga ba mettre presque ba jeune kutu kolobate. Moi je crois que bandeko bazolanda ngai ba sportif baza na monde entier likambo oh y avait nanga Jean-Paul Ngambe il a fait son temps awa na poto a théoriser poto na ndenge moko boy l'air na poto ezako tambola bongo on que se le dise la vérité poto ezako tambola ndenge bango batako kenango après maître John aye kozwa Moïse le leader abimi basalaki be change na bango esalamaki wana 32 ans aujourd'hui bandeko nanga bozola nanga ba sportif nazolo ba split na bana matete bomoko nazolo matete nazolo bana ya barumbu ya lingwala banani ba sportif en général na bavie wana na respect na bango ya makasi ce qui tozolo ba poto lelo eza poto oyo tozako mona Jean-Paul Ngambe poto tozako mona maître John tozo mona grand maître Ziko le grand gozuel mais na pesa batu exemple moko tozo na maître moko azawa ko mona maître Ziko professeur à judo abunda na baba au moins to so chaka makela na judo alia bango tout mais awa boka ozoka ko mona de sika mais grand maître ya judo mais alobaka na été baboka oyo le maître de votre maître oyo leader oyo nani jamais ko yazo discuter mais il est grand. Donc ba vie na nga wana naza na respect mingi na Jean-Paul na oya sali na poto on est ma place olanda nga mujahidine na respect mingi ya vie na nga grand maître John le leader après 32 ans ya makambo ese leka nazo bana ko condamner bandeko na nga ba journaliste parce que ça na ba question mususu wa benga ngo ba biso benga ngo ba tabou inutile ya kofungula ba boîte à Pandore na moment oyo ça sert à rien. Les autres zoroba oyo bato asala ki émission na moni marque tabwa sa kimia zongi Bruxelles au mona di londola komi na ko kima na ndaku parce que bana matete ba moni yango eza normal te eza le quoi oui que likamoko ese le kaki bino boye ko la musango pourquoi ce qui est condamnable lelo oyo Jean-Paul Ngambe asa komi na bakoko maître John asa komi na bakoko asa do bana na ba boti na moni importance mon côté ba vie na ngana avec tout le respect na zolo na télévision o ba côté le malelo ba ko exhiber makambo wana et puis makambo ba un vrai sportif ba yeba ke na balabala te ba yeba ke na nzela te un vrai sportif ba yeba ka ye sur le tatami na ba règle na ba loi au sport soki bango mbale ba bundaki na ring to ko loba tongote ba moko lingeza la poto bi ke règle lingeza la wana mais o eleka ki na les à côté ya balabala bato ba kontaka ngote et d'abord les soni pona biso ba sportif ko mona ke ba vie na biso oyo ba sala poto ba ba ke petit chura to tikela au France ngo to tikela mokuli gérer na bato bandeko na yo boy bande boko cha kimia na mboko mais ba ye ko revenir après 22 32 ans na mona mettre makamone ça va 32 ans il est cas déjà bato musuku bati ba kufa ba maître le kole sobe ba vena ngai maître Pachego azali ba maître musu ba judo ba si ba kufa na bango mais siko lelo naza mal placé ko mona ba vena nga wana ba ko présenter loko aboy na télévision qu'est-ce que ça a voir bozo nazo ngana comprendre te botala churambo malemba table to la leki na binote mais botala siko lokola 32 ans après tala bana nde bakoli mona bota maboti aboti pe siko pon et sengoni ne koza la bino bozonga li subozo parce que ba dégâts collatéraux ne koza la kaka e koza la kaka boko pekisa bana matete boko pekisa bana ya lingwa mususu baza ba bengo ba fou di roi oyo soko akili ka pona ya za fanatique à Jean-Paul Ngambe ti mukile ko kufa mususu pas fanatique ya John ti mukile ko kufa alors yé pa na yé le ko ba lobi boy do fait kende kaka boité. Je crois que yango te biso tona ngo besoin avec tout le respect bino fubo la kisabiso que nous babenga ngo comment ne pas tomber
ndenge nini bino bochoua ki ti bokomaki na niveau wana na yoki tous les deux cas tous les deux versions na moni que il y avait les erreurs de l'autre côté il y avait pona nini leadership succès et biko boli bango ezaki makamba succès omoni na poto nde toza boye mige eza na mutu mso akosala sport makasi te mais aza na nzoto ya succès akosala judo kuta komi na niveau makasi te mais c'est judo kaza na succès koleka okomona so bokomplete bocombattre ye eza na baboxer mosusu akozala sai ne boxe ebele te mais aza na nzoto ya succès alors ebotaka jaloux na bato mosusu wana Jean Paul Ngambo tozoloba lelo bana matete bazalaki na conspiration wana mpo na kokomisa lelo likambo nde tokomi lelo mais nani azwa place na matete aza te ke ya grenier mosusu abima lokola afe nanga Jean Paul Ngambe ndenge azalaki à l'époque wana aza te Maître John pareil nani yango aza wana donc moi je crois que vie bocha na se ve boyoka biso baleki na tozoloba toza na ba vérité toza sabino po to lingi lobi to construire biso toza na besoin ya kozala na matete na lemba na ngaba na yolo na mombere to sangana toza na besoin ko kate rankini moko ezongela biso lelo na banda kutoko komona oya lobi boye ezalaki malamu te parce que normalement ezaki pe pona ngezaki témoignage ya malamu te ko bunda na balabala ko bunda na terrain bino bozo kumisango mais c'était pas bien. C'était pas bien. Exemple, la malam pour na biso ba sportif mususu. Encourager les gens d'aller à la compétition. Encourager ya ko ba ke negosa na ba club à dojo pour le ba zo la biso ba médaille belé. Mais vous ne pouvez jamais venir à la télé les dévier pour na encourager que bitu moment que les gars qui 32 ans après pour ça ba détail. Nous n'avons pas besoin de ça. Tout ça qui pété. Ba te belé ba botama ki te ba ba ki na bangote. Ata le bolobi yango nazo mona ngo bien te na ba vie na ngo tikala ba ikonde botikali. Oyebi bafie na ngana mibale hein soki moko mususu ve Jean Paul na pesi ve na Jean Paul Ngambe omoni ba succès bato bazalaka nango faut ko profiter na succès wana parce que tango tozolo balelo 30 ans après omona ke soki ba vie ba sesiraka à l'époque wana succès wana melelo ba biso to kuti ba musu beta poto za nango te biso fa to kuta bango na makambe belé oyo bango ba c'est pour ça qu'il y a un avantage belé c'est ba français wana makambe belé mais ce que ça là qui bango bali bango héritage à bien oyo et ko ça les que y a cela qui boya ça qui pona venanga Jean Paul Ngambe pona Maître John donc ça me fait mal na vani la télévision na côté la télévision pona mo ndé oh mais ba vie oyo et puis ce qu'on l'a dit conflit au bien on a ka conflit à musique mamusu ba baye barate hein bitumba nyosu ba bundao Maître John ba bunda kaka Maître John abunda pe na na biso nani kamuzuna kingwe bende babunda. Même si je me trompe pas, Jean Paul Ngambe, abunda pe suna kamba je crois. Bitumbeze belé babo inde bazo ko kande ko lobate. Mais c'est biso tona besoin ko yeba ngoto sana ngone tini. Tout ça na besoin na ngote. Merci. Donc biso c'est la muke mingi. Biso prend biso ezali, ba vi ona basa ba modèle. O batu balingaki, batu bamonaki bango. Ti lelo lokwa ba kufina noté, ba pesa biso makamalam. Biso ne tolanda biso na télévision ba mettre nyoso baza na mokili oyo. Mutaza na besoin ayo ka makamona ate. Tout ça peut na besoin te ela musa guerre ya kotoyo. Téléphone ezo benga bat pause l'émission déjà pour nous rappeler votre portable la vidéo na ko legalisu pour na ko ya pour na ko bongisa makambo bien avec na Jean Paul Ngambe na Maître John na makambe bela ko bakisa pour na badola na bandako bozala tranquille pour na de ko ta la émission imbattable Churambo Malekana sur la vérité studio tous les vendredis à partir de 21h dimanche à partir de 20h. Donc, pression à téléphone, merci pour la confiance au Salabiso. Merci pour nos conseils, Koloto. Merci pour Zana, pour Nabiso. Imbattable de Churambo, on retenir le passage. Na retenir kaka ke bande ko nanga ba TikToker na moni bango na matanga te. Ata mon côté. Ote mais Chantal Boulazagi. Te azaki na zolo bana cimetière pourquoi on est comme dans Arabie te yakene pe cimetière te cimetière ah papa bato yake belo mona ba na yebisu yo ke biso to service etali bango to ata ba yete ata moko soki ba yaki ba cheki ba masque to mona ke longité a découvert boy siko ndenge ni ba ka makele na internet Karine Pandora pe moniete tia nous sakala mamu nabi ata moko ayaki te je regrette beaucoup pour dire que bo comprendre le niveau tozokende bo sala kana ba position na promesse ate bino bozalaka nde bozawana mais bo comprendre après ce qui va arriver donc na moni bena ke comment bozo finga ka batu tongo midi pourquoi bozolo makambo bino bokolo bobanga ka batu ti bosa eloko te mais vous êtes incapable ya ko vendre ko ya na communauté sika communauté sangani plus de 10 000 personnes ceux qui bino bozaki batu malam bo sala malam bo sala musa pourquoi bozo ki m'appelle batu bazali parce que boyebi ke représente ko sala très bien merci le mandeko tout atale biso Evan Tumba patron en Cation Vex. Il y a Papi Matalatala Matos, Miroir d'Angola d'Acosta. Merci beaucoup, Kouloutou. Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle.
Merci na équipe technique Aristote Mbonda, merci. Gisle Manzambi, merci. Roi Bilamba, merci. Massé Photo Shalom, c'est-à-dire merci pour tout Kulutu. Masalanga, Voyant Kumu, champion Batista, et puis Maître Zamba. Tenanga na pesa ka mbote na bandeko so balandinga l'émission ya ve nanga Jean-Paul Ngambe na Maître John, je reviendrai parce que ba élément est belé, ba sportif bo s'apaiser, ninga no ba sportif ba la calme et loko mo ezate na ko solana ve Jean-Paul, na ko solana ve Maître John, do kala ndenge suki wane ko suka pe bongo, l'histoire est enterrée. Tout est fini, calme, biso to continuer, vie na biso to connaît, baza ba vie to ba nos expérience c'est pas na bango, mais to ko violence te. Do boza la sir bar, butu to za nda ko mettre nyo so za la PC ba que je prendais l'initiative, boyebi, na ko kutana tous les déviés et puis tout ça va se passer bien. Merci mingi na Carmel et Carmelia, mes enfants que j'aime bien. Bonne rentrée pour vous, Carmel et Carmelia, mes jumelles, Chrissy Vimboma, Melvin Boma, Denicia et puis tout le monde. Na yo moko miginyema, merci. Merci na Aristote Mbonda, merci. Pas solo la vérité.